Rendez-vous d'excellence ndeko na ngai mwana Congo oyo opesaka confete fidélité na monda école na cadre ya kozwa ba information à temps réel mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville pe la diaspora partout la confete fidélité oyo bopesaka biso édition mokwalelo yango oyo ebandi mais avant de fongola yango bonjour basodeur boye bake ba député membre du gouvernement esengeli ba démissionner sinon te bakokata bango parce que ezali décision oyo mwana mboka Christophe Mboso président assemblée nationale provisoirement awuti koloba yango pe bokozali sous élément oyo ba mama basangalaki ebele pour la kosala prière mo kitoko par rapport à masolo ezo le kana mabe kuna la partie est la République démocratique du Congo pe lisusu to ko beta masolo oyo mai ezali passe mingi la plateau batake surtout dans Menkao tala ndenge tofongoli édition ya biso ya mokalelo na élément oyo toyebisaki bino na basonner boyebake assemblée nationale akosi décision mpona badéputé oyo baza ti lelo kombo ya kodémissionner et surtout ke baza bafonctionnaire bango na kati ya gouvernement en tout cas bayebake dans 8 jours soki basali badémission te to mpe basali bachoix na bango te décision moko makasi ekokwelela bango tozwa élément oyo na badétail nyonso Mwana Congo boyebake décision esi ekwei na assemblée nationale po na ba député oyo baza koboya ko démissionner na gouvernement bondi melanga ike lokola bazalaki ba eli esengeli na bango ya ko siéger na parlement lokola balobeli nyonso ya peuple eza logique parce que basi ba valider ba mandat na bango depuis lundi 12 février 2024 ezalaki mission oyo bureau provisoire et aussi kosala avec impact idéologie po la ko permettre 4e législature ya 3e république ya etambola kitoko lokola nyonso eleki kitoko ba député nationaux oyo baza kosala misala misusu lokola la gouvernement central ba gouvernement provinciaux ba mandataire na ba haut fonctionnaire na ba misusu baza na 8 jours po basa la choix chowana esengeli ye moko député akomela parlement sous forme ya correspondance soki kaka dele eleki bondi melanga ike député oyo akokwena yombo nango akozanga mandat na ye donc akozali sous député te boyebake validation ya ba pouvoir eza kosalema province par province pe la suka musala wana ya 26 commission spéciale chargée ya vérification rapport ekopesa mapo nyonso ezala malamu awa décision ekwei boyebake ba député lokola mwana mboka Vital Kamerhe Patrick Muyaya Sama Lukonde na bandeko misusu lokola bafifi masuka pe na ba membre ya gouvernement esengeli bayebela po na kotosa mibeko ya mboka. La loi est dure, mais c'est la loi. Yango biso, to betisika kambonda. VPM ya défense, mwana mboka, JPB Magombo, aza ko multiplier ba réunion la gomba po, la koluka kina ekota makasi kuna pe, alobeli pourquoi Sadek na Monusco baza pene ya FRDC. Mwana Congo, bondi melanga ike, depuis akitaki na Goma, en qualité na ye, ya VPM ya défense, mwana mboka, JPB Magombo, azakaka, ko multiplier ba réunion, na ba service de sécurité ya kuna po, la koluka kimia ezonga, en plus, alobeli population, pourquoi Sadek azala kati ya masolo, et le na Monusco, et sika moko na FRDC. Non, je voudrais rassurer la population que la Monusco, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La Monusco fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La Monusco sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la Monusco est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité.
La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours, et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés des FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés, combattent à nos côtés. Bon, il me l'a que VP la défense, moi Namboka Jabe Magombo, Azana devant, il y a de la coordination, il y a opération Yoso Oyo et ça collègue Kakuna. En tout cas, Bisso, tu peux essayer d'avoir bonne chance pour réussite et ça la malamu yango. Tovetisika Kambonda. Au Kanaka, au Sali Saba reportage dans la qualité Moga Kitoko, Pesa confesse dans Mbonda école agence parce que Bazaba professionnel et à média. Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Cité à ça que Motu Akosabilité jusque-là, et ça m'a beaucoup FRDC. Bah, nous avons des réseaux sociaux Ekosabilité, bon, élément autour qui et puis, on va confondre la vie sur Télé 50. Oui, la situation reste toujours confuse parce que depuis hier, en tout cas, le MV3 n'a pas encore arrivé dans la cité de Saké. Parce que la cité de Saké est toujours contrôlée par nos éléments des FARDC en collaboration avec les résultats du Patriote. Je peux estimer que, parce que je suis autochtone de Saké, je peux estimer que les rebelles du MV3 contrôlent surtout des collines, surtout la cité de Saké. C'est à plus ou moins 2 km du centre de Saké. C'est notamment aux alentours de la colline Karongora, la route qui mène Saké vers Mouchaki. Il y a également la colline de Kiouli, c'est la colline là où ça se trouve les 3 antennes. Il y a également la colline de Malais, c'est là où les rebelles ça se trouve. Mais pour l'instant, en tout cas, je peux vous rassurer que nos éléments Ouazalendo et les éléments FARDC sont en train de contrôler la cité de Saké. Sauf que on a enregistré 4 morts ici dans les différents quartiers de la cité de Saké. C'est au niveau du quartier Bikali, là où on a enregistré 4 morts côté civil. Et ce sont des balles des rebelles du M23 qui sont en train de tomber dans les centres de la cité de Saké. Aucune population qui est à Saké pour l'instant, sauf que ce sont les résultats qui sont en train de résulter ici à Saké, mais aucune population qui est à Saké pour l'instant. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont en train de circuler sur la toile en disant que les rebelles du M23 sont au niveau du centre de Saké. Mais moi, en tant que journaliste local, journaliste communautaire, en tout cas, je peux vous assurer que je suis à Saké. En tout cas, il n'y a pas même les M23 au niveau des Saké. Nous aussi, sauf que surtout sur les lignes de faux, parce que nous gardons également nos éléments des FARDC, également nos éléments à Ouazalé. Nous sommes en train de contrôler toute la cité de Saké. On a dit que on met ça comme ça, taxi la commune à Gombe, en tout cas, il va que Mibeko et Kouei, la ndege voiture, ce que tu es moto mangongi, bon, quand la moto na yo.
ndeko ya Congo kaka ndenge ba sportif balobaka ekwe bende ekwe moto bato ya mibeko pe na ngambo na bango balobaka mingi na latin ke Duralex c'est l'ex donc la loi est dure mais c'est la loi wanande na français boye bake yo mutu oyo okumbaka moto mesana kosala ba taxi la Gombe yebela déjà po bakokanga yo na moto na yo ndenge kaka bakozi balobi po bapekisi komona musala wana na Gombe ba oyo bazana droit ko table na moto kuna ezakaka bandeko oyo basalaka ba service ya livraison pe bien identifié na hôtel de ville botala bino moko ndenge la police atako kanga ba moto ya ndenge na ndenge na ba baza ko kumba yango yo lokola omesala ko sala mutu bakasi yo kandenge le commandant de la police ya mwana mboka Blaise Kilimbalimba abeti simonda situation d'interdiction de la circulation des motos dans la commune de la Gombe et des bus. Il y a des limites. Lorsque vous savez que vous voulez accéder dans la commune de la Gombe, vous étiez à moto, changez de véhicule, prenez votre voiture de luxe, entrez avec dans la commune de la Gombe. C'est comme l'instruction de l'époque. Tiens à ma bouche, tu ne passes pas. Toutes les motos ne vont pas circuler à la Gombe. Excepté seulement les motos pour la livraison des restaurants identifiés à l'hôtel de ville. Opération Oyo, basi balobeli yango mikolo et l'équipe Yemoko, le général Blaise Kilimbalimba, asieli yango siko maele donc Yemoko na terrain po na kosilisa batu ya mitu makasi surtout bawewa. Bondi melanga ike avant ko kotane na terrain azalaki la causerie morale na ba roulage na esprit ya kozongisa bango na ordre po ba réclamation ya misala bango ya mabe eleki ya trop. Yebela déjà awayo o meseko kumba moto obanga kana le tete mais tour oso bakangi yo. Yeba ke na yo na moto en tout cas boke kolia vungure yango biso. Tobetisika kambonda toyebisaki bino yango na basombe ya bondi melanga ike bamama basanganaki na cadre ya prière pour na kobondo la Nzambe liboso ya bamabe oyo eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo de manière que nkolo yawe asunga Congo pe apesa FRDC makasi tozwa élément oyo mwana Congo boyebake oyo eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo eza kosenga implication ya Congolais nyonso po na kolunga elonga ezala boyebake losambo monene ya bamama basanganaki po na kosenga mawa ya Nzambe ekita epesa pe force surtout na bamapinga na biso po ba défendre bien etumba oyo banguna bakoteli biso na partie est ya mboka tomonaki bamama ebele pe na présence lokola ya première dame mama Denise Yakeru bino moko boyo kanenge nini abetaki mbonda sengo mingi pona nga kozala awa ngai moko comme vous pouvez l'imaginer naza na kati ya mabondeli makasi naza mutu moko nalataka noir mingi te mais na mokola lelo na pasi ozoleka na makambo ezoleka na est ezali tellement injuste de voir que tozali biso moko bato nyonso baza contre biso makasi moko toza nango eza kaka Nzambe eloko mosusu eza te on peut pas compter sur les hommes on peut pas. Na moment oyo Rwanda azako continuer koboma ba Congolais la partie est la République démocratique du Congo boyebake mama Liliane Bemba oyo azali molongani ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo nde asangisaki ebele ba mama oyo na cadre ya prière losambo eselemaki kaka ndenge boza komona pe première dame amisiki epai ba Congolais nyonso oyo baza na initiative ya balosambo ya boye soki kaka bobengie bondimelanga eke akoumisa te po azala na bino elongo. Moi je suis ouverte, je suis prête. Oh nyonso à vos initiatives ya kobondela à compter sur ngai. Je serai là et je suis là avec vous. Merci les mamans. Que Dieu vous bénisse. Et sali kitoko po soki totie Nzambe liboso ya nyonso en tout cas bondi belanga eke elonga ekozala kitoko yango biso tobetisika kambonda 5 fois Congolais pamba oyo obebisaka yeba ke soko ozali membre la fondation Jonathan Sango à travers FJS devise ekosunga bomo eno mobimba surtout la fin de l'année okosepela kitoko elongo na libotanda yo tozwa elema oyo ndeko ya Congo papa mama elege
tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ye ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko mvula oyo euti kosila na sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dibela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dibela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani ba manifestation eza kokomba se kokomba po na kolobela communauté internationale na silence ya complicité oyo bazanango la partie est ya République démocratique du Congo tout oyo en tout cas ba maman peut ba télémaki avec impact na idéologie ndeko ya Congo boye bake bandeko na biso mingi surtout ba maman basalaki mobange na marche mokolo ya mercredi 14 février po na kolobela silence ya complicité oyo communauté internationale azanango ndenge ebele ya ba congolais depuis plus de 30 ans baza kokufa na partie est ya République démocratique du Congo boye bake bazalaki ebele ya ba structure ndenge na ndenge initiative wana ezalaki ya ministre des genres pe babandaki na gare centrale baleki na boulevard du 30 juin si bakendaki kosilisa na palais de la nation ndenge kaka boza komona presque bango nyonso balati moyindo na babanderole bash na biloko ebele bakomi non tope stop ya génocide boyo kabino moko ndenge nini babetisaki mbonda soucier des conditions infra-humaines dans lesquelles vivent nos compatriotes de l'Est avons marché aujourd'hui pour exprimer notre compassion et notre solidarité à l'égard de nos compatriotes de l'Est qui continuent de pleurer les leurs, qui tombent sous les balles de nos ennemis et qui vivent les calvaires de différentes atrocités. Exprimons solennellement notre soutien et notre accompagnement sans nous lasser au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qui ne cessent de déployer pour ramener la paix, rien que la paix. En tout cas, bondi melangai ke eleka ke kitoko pe toko banzake message oyo eyokani pe et il faut kaka ba effort ezala multiplier pour solution ezoma. Tolobi oui ba marche pe eza ko contribuer makasi mais sur le terrain de il faut kaka kope sa confiance na FRDC po ba loba na lopoto qui veut la paix prépare la guerre yango biso. Tobeti kaka mbonda. Ye atelemaki na mboka Rwanda pour dénoncer ma belle la partie est de la République démocratique du Congo. Moi la mboka Luvumbu héritier Ozali le grand jogo. Bon di melanga ki asi azali na Kinshasa kutu ba bengala ko drapeau et puis si bango soyi na mandenge nini. Moi la mboka héritier Luvumbu a signé ba mboka la bango. Tout ça élément oyo. Ndeko nanga ya Congo boye ba ke geste oyo ba léopard basalaka
na match oyo touti kobeta contre Côte d'Ivoire na CAN oyo euti kosila bondi belanga ike euti komemela Héritier Luvumbu ancien joueur ya ASV Club oyo akoba kobeta la Rwanda ba problème ya makasi boyebake aza déjà awa na ville province ya Kinshasa depuis mercredi 14 février 2024 bondi belanga ike tango akitaki na aéroport de Djili mwana mboka Héritier Luvumbu oyo auti kotelebela les criminels Kagame na mabele na ye ayamama kitoko epa ya ministre ya sport et loisirs mwana mboka Kabulo wa Kabulo boni melanga ike na Rwanda babengani ye après kokata contrat oyo ebale ko sangisa ye na équipe na ye oyo azale kobeta Rayon Sport ya Kigali tellement que oyo eza koleka la partie est ya République démocratique du Congo eza kopesa kimiate na ba Congolais nyonso les grands jogo Héritier Luvumbu lokola autaki kotia bimoko ya kitoko avec impact na idéologie liboso ya public atika kaloboko na monoko pe misapila mutupo na ko dénoncer kimia oyo ya ba complicité ya communauté internationale bazalango ndenge ba Congolais baza kokufa la partie est ya République démocratique du Congo bino moko boyo kanenge nini mbonda ebeta makina aéroport. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de tous les Congolais, vous remercier du geste patriotique que vous avez posé au cours des matchs. C'était au Rwanda. Les léopards ont fait la même chose. Vous êtes un léopard et c'est un message fort pour la communauté internationale. Merci aussi au peuple congolais et na soutien nyonso oyo bosalaki pona ngai nazomona ba message même na compte na ngai nasalaki eloko moko mabete défendre kaka bandeko na ngai bazokufa na est tozala vraiment uni tozala soudé pona makambo ezolekela bandeko na biso na est elakisi ke ezala ba Congolais oyo lelo baza capable na ba domaine nyonso po na ko défendre le territoire national bondi melanga ike même la kati ya Rwanda ezala ba Congolais oyo basi balembi buzo ba wana pe baza pre ya kosala nyonso po elonga ezala tellement que ebele ya ba Congolais bayebi mayele mabe ya Kagame na nzela ya batu na ye eza kosenga contrôle médical ya makasi esalema na nzoto ya mwana mboka Héritier Luvumbu po na ko assurer état de santé na ye batu wana ya Rwanda baza batu moko ya confiance te na mesika ya fumi okoyoka o aliaki poison na kidiba tobatela jogo na biso po avenir na ye eza vraiment moulai et surtout que mbonda ebetami kitoko yango tobeteli kaka mbonda CNPP ekenda pipo partout la ville province ya Kinshasa batama bomba baleki ya miniko kamwa bono ça va CNPP ko magazine Bonda Ekolo, magazine d'actualité, on peut s'arrêter dans l'information qui toko. Tokitaki sur le terrain content na Kinshasa. Bato maboma bakomi ebele pe esika kofanda ki pakalisu sute. Bato maboma na bata normal bakoma kofanda esika moko. Botala awa tozali na victoire précisément na maison bazali komona. Botala mopanzi oyo kutu otame na shimoki na ye lokola shebango toyebi te tala ola saki na ye alembi na ye afandi na ye oyo kutu toyebi te tozalaka professeur tokosenga na leta otala likambo ya maboma po na ntango Kabila le père interpellaka ba famille bazwa bata maboma na bango babomba bango pe batu na bango mais ya kotika boto ebi pete soki pe CNPP sala carton sala kalisusu te dossier oyo eza suivre toyebisaki bino basommer boye bakela plateau de bateke mingi na village Menkau en tout cas population baleli pasi ya mai elema ya Benjamin Kilunga ndeko ya Congo yebake tango yo oza kolia kitoko oza kobela mai kitoko pe mwinda pelele ya sinele yebake kaka ana ville province ya Kinshasa ezala kwa musuba ndeko zo souffrir bazanga mai kwa kutu koloba te mais lobi okomona etuluka ba député ba kokita koloba ke voter ngai tinanga na parlement na kolobela mais tunaka bango depuis bakenda est-ce que basi ba voter loi mo kitoko pona yo mingi awa tolobeli bande kwa Menkau oyo baza komi na maluku na nzela kinga kati kote oyo souffrance moko eza impossible mai courant tope kotanga kelesto wenze ezalaka te bino maboka de population babetisi mbonda tango bamonaki kamera ya Bonda Ekolo magazine d'actualité olobi papa ya solo tozana pasi mboko ya pasi makambo nyonso liboso po ya mai passe tomelaka mai mazipa on a vu ça moi bien mais moi ma difficulté est à ébélé
Premièrement, tous allons dans maïté, tous allons dans donateur, on va coffrer biso maï. De 2, tous allons dans couranté. De 3, bakonzi, on va tindé biso bakonzi kaka nesiko yo. En tout cas, tous allons dans sécurité makasi. Ah, tu comprends la kaka? Na yo mutolo bakozali sosa mboka, o vote ngai, o ngai kingandi, o ngai kosalela obwe. Tala ka bande kongonga yango bazokolela mingi mingi kita awa bae ba besoki oza vraiment autochtone na koto yango biso tobetisika mbonda mobangela érosion la avenue Kindundu kuna ya commune Makala Wilfried Samba azalaki témoin ya événement ndeko na ngai tozali awa la avenue Kindundu mingi na commune ya Makala na nzela oyo ekaboli Makala na elengesa botala libulu oyo bozali komona libulu oyo eumeli na décret moko ya mabe ezala na solution te toyebaka te soki mpe leta amonaka to amonaka te boyebake baisage ya nzela oyo bana classe baparent na bandeko ya ndenge na ndenge bakoma na badifficulté ya makasi ya koleka na esika oyo et surtout antivaleur na bakuluna ekomande refuge na bango mpo na kosala bato mabe population ya koto oyo oyo bakendaka elengesana oyo bautaka Makala antuka ntango bamoni kamera na biso baleli na bakonzi e surtout bikola bamvula oyo bayebi te so bakimele wapi antuka bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda bafisi awa toza na Kindundu quartier Bagata papa na ngai libulu oyo bande rozwe salema papa babongisa libulu oyo te eza nzela tokendela Zando tokendela Gambela tokendela misala nzela eza te sikoyo bato biso tozovote mosala na bango nini eloko tokovotele bango yango toza na mposa bamaputa te ba 5000 bazopesaka bato eloko tokovotele bango nde yango po oyo eza principal omasoko bimimo ki elengesa esali pasi mpe mawa baautorité ya mboka pardon bokita nanu na avenue Kindundu na nzela oyo ekaboli elengesa na avenue université libulu oyo ekomi kozala pasi mpe bayebi te bakosuka wapi yango baleli bosunga bango mpe biso tobetisi kaka mbonda bozula biso solution mpona kote na biso oyo pene bozula biso solution karikati ya mokalelo leve Jesse Jemba elongola Ingrid Mateta nini boproposele biso Kimoyibi na Kinshasa ekoma lokola métier po baya ya mingi babosana esprit ya article 15 kaka ndenge tolobaka ekoma musala oyo komona Moyibi famille na ye mobimba na babokilo pe na mwasi na bana bayeba deja kopa père na bango ke papa na bango azalaka na ye Moyibi partout atambolaka même na ba arrêt même na ba parking ye ayiba kaka yango lelo oyo le petit mystérieux zinga na koko siri babetaki lisolo yango bino moboka le petit mystérieux ndenge nini aza koloba po Sebondo abetamaki mabe na ba parking kaka na paki Sebondole Moyibi azwami na fopa tala lokutu azwi Moyibi okobeta malelo Sebondole Moyibi abetama na façon moko akwea kao yango le petit mystérieux a continué sur kobeta lisolo na ye le Moyibi kao nzoka zalaka na nzele ye wana pe akomi yoka réaction mama Sebondo na ngai bino pe moninga bosalaka na ye azali kobetama bozali kokotela ye te boza mabe mère boulot oyo faut la la calcula ya ye bakate baninga na ye basijale mwasa Sebondo ke boulot na bango esenga faut la angele po makamwa misike sama na bulango amemel pe abukalite amemi Sebondo inde na hôpital na cadre ka idologie po ayebi ke bulango ye pesa ka waya akota stratégie ngo yo kamer kuna epa ya munganga papa docteur ezalaki bitumba entre ba voisins kasi tala ndenge basangeli epe babeti ye esali pasi makasi le petit mystérieux pe alani makamango ndenga moneli ndenge mwasa kotele mobali na ye po ayebi ke za couple bango sangana yango depa epa koko tiri yo kandenge azopesele rapport vieux Thierry nzela do défendre boulot et type na ye ya Kimoyibi le vieux Thierry le kola sakana toujours le vieux moko sage yo ka le vieux Thierry kasi soki mwasi andimi Kimoyibi na ye soni esili akotika lisusu te esali kokamwa po mwasi na babokilo na bana bakoma kondima Kimoyibi ya mwana na bango to ya mobali na bango to ya bokilo na bango po bayebi ke bavivra kaka na yango balelaka na yango kasi ndeko mobali yeba ke ezali mosala mabe
okokufa kaka na nzela bakotumbaka yo soki mpe kiliba okei angenga luzumu to mpe kosala bilanga ngonga yango oyo luka oyo ekola mosala kosala parce que article 15 eseka toujours idéologie na ndenge ya bia biso awa tobetisika mbunda tala ndenge tokomi na suka édition mokolo na tokosisa ngo bote sa pour autant toyebisa bino basobela na biso boyebaki tobeta masolo ndenge nini badepute membre ya gouvernement esengeli badémissionne sino te bakozwa bambano na bango mpe tosoli lisu ndenge nini bamama basangalaki na cadre ya prière mpona kobondela nkolo nzambe asunga biso na bozoba oyo ezali koleka na parti est ya république démocratique du congo mpe tobeta lisu basolo ya pasi ya mai na menkau mingimingi na plateau debateke tala ndenge tosilisi édition mokwalelo oyo alendeko na présentaki yango avec impact na idéologie boyebaki nsima ya kamera ezalaki misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba elongo na Benjamin Kilunga mpe boyebaki montage na réalisation ya mwana mboka Ingrid Matetanga alendewa la présentation mais beaucoup de toujours s'abonner et belé la chaîne YouTube la biso monde école officielle et en plus bon la soba activité la mettre sur la primo kwa muke pe la tango mo muke okomona ke momo la yo et ko za vraiment les viri ya malonga pe e ko filma kitoko en tout cas la linga bino makasi to la prochaine maso koleso azongite bye